Kombo na yo, toke pesa kombo. Bonga kombo na Hurricane. Hurricane Moba, avandi na Irlande. Siko bino banani? Bino banani? Yoka di, yoka mokonza solo. Allez, bimisa nyoso tu. Bimisa nyoso. Au nom de Jésus-Christ. 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 Anako longola yango. Bandako longola motema na yo ya mukoro bandako longola. Bandako changer longi na ye bandako longola nyoso. Mosusu nini ya mukolo? Mosusu nini? Mosusu tia mukolo nini? Motema mukolo mosusu nini? Tanga kombo makasi. La démission est belée, la landara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza Karake, Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Hallelujah.
Chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saki ya fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au fouti mbongo pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Tuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la photo ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa photo yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Ubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Akosukate. Tokei. Allez, moto zo contre yo. Moto zo contre Tokei. Allez, balako se manifester Tokei noki. Tokei. Kombo na yo, Tokei pesa kombo. Mobile netiem boko na mutu. Banda ko sikse mo Tokei noki. My God. Tokei? Tokei? Allez, Tokei! Hello, ba? Banani, tanga. Ah. Siko bino banani yoka mokonza soloba bino banani moto
Tanga kombo makasi. Allez, bimisa biloko. Bimisa biloko tu bolesa ina butu bimisa yango. Allez, moba ine simbe na libumu. Papa simbe na libumu. Simbe na libumu. Papa simbe na libumu. Simbe na libumu. Tokei. Bandako bimisa sutu. Allez, bimisa sutu ali na butu tokei. Bimisa nonki. Bimisa tokei. Azo bimisa nyonso tokei. Bimisa. Bimisa nyonso. Koshantara basanda ya bakoro bosheke. Bimisa nyonso tu. Ale bimisa libumu na ye. Simba libumu na ye. Ale azo sanza. Azo sanza. Azo sanza nyonso. Pap. Rosa tapora basanta yaba. Allez, bimisa nyonso tu. Bimisa nyonso. Au nom de Jésus-Christ. 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 Allez, bimisa. Fouah. Allez, bimisa. Bozabi no boni. Hein? Hein? Yo Gilbert. Yo nani? Gilbert, ofandi wapi? Na mboka wapi? Na Bakongo, Gilbert. Na Bakongo na mboka nini? Na Chela. Oza na Chela. Ah. Koko na Gilbert, kombo ya mboka, pesa kombo ya mboka. Na boy tena, ebi kombo oza na Chela, me kombo na yo nani? Gilbert kombo mususu nani? Umba. Tsunami. Tanga mususu. Ba musu bazana poto. Toke moto. Oya kufa komone nani? Komo na ye nani? Oya kufa komo nani? Justin.
Justin. Justin comme mosu nani Yamboka. Comment ni Yamboka nani Justin? Hein? Justin Zao. Akufa Justin Zao. Azaki ndokipe. Tokenoki? Ah? Dekono nani? Como ni nani? Kuro sata ya bakora basanta. Como na nani? Dekono amosi como ni nani? Ah? Lobanoki Ndekono ya mosi komo nani? What esprit what ya masque? Komo ne nani? Komo na ye? Pesa komo na ye? Komo na ye nani? Pesa kombo? Ha? Bakoko langa moko. Namoko mutula sali moko. Banda kotia moto kuna. Banda kotia moto. Ale banda ko bimisa biloko tia na motema, banda ko bimisa biloko tia na motema na ye. Nacha motema ya ngai. Nacha ni ya mikolo. Eza ya mikolo. Ya la bomba. Eza ni ya miketa. Eza ya mikolo. Nyosho kitu eza ya mikolo. Eza ya bata. Eza ya batakala. Ya moyo kaka kulemba. Eza kitu eza ya mikolo. Ale banda ko longola yango. Banda ko longola. Ale banda ko longola. Banda ko longola yango. Banda ko longola yango. Banda ko longola motema na yo ya mukoro banda ko longola. Banda ko changer longi na ye banda ko longola nyoso. Mosusu nini ya mukolo? Mosusu nini? Mosusu tia mukolo nini? Motema mukolo mosusu nini? Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Timba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Ntemba, référence rond-point Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoum. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse.
Obebisa nini? Obebisa nini? Mukongo. Banda kolongola yango tokenoki. Siko mobali na yasa wapi? Tokei banda ko changer biloko nyoso tia na nzo tokei. Simba na mutu kuna ale banda kolongola ozo sukolongi na simba longi na ye, ozo sukolongi na ye. Ah. Ah, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Banda kolongola ye, ale simba motema na ye, ozo longola motema ya kala, ozo tia motema ya sika, tozo zongisa motema na ye, motema na ye botiaki yango wapi? Wapi na nzungu musika wapi? Na cimetière wapi? Na cimetière wapi? Na cimetière wapi? Bon, toke, bimisa motema. Bimisa motema na toke. Bimisa motema noki. Bimisa noki. Bimisa motema na toke. Papa Simba inoki na motema. Ay banda ko banda zongi si motema na zongi ale toke. Loba makasi papa. Loba to zongi si motema na ye. Longola ya kala oboki yango. To longola ya kala le simba motema na ye. Ale banda ko simba kotasa kuna. To so longola ya kala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom. Au nom de Jésus-Christ. 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 Allez, banda ko récupérer mbongo na ye. Allez, banda ko pesa mbongo na ye. Pesa mbongo na ye. Pesa bozwi na ye. Tokenoki, allez, zong sa bozwi na ye. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, papa, récupérez bozwi na ye. Ozo tia bozwi na nzoto na ye. Allez, banda ko simbe na mutu. Le banda ozong sa bozwi na yo. To récupérer bozwi na ye. Na kombo na ye, si to récupérer bozwi na ye. To récupérer bozwi na ye. Na kombo na ye, si to récupérer. Ok, ça va. Et là, tu me sais que ça la ganine. Après qu'on porte à découvrir que mon thème est un bâtiment dans une irrégularité. Ah. Parce que non, ils ont malade à Mikolo. Pourquoi il est mort en 15 ans? On va faire l'opération. Ici, en attendant, la commande, on va faire l'opération. Donc voilà, tiens le bon qu'on a moutou. Tiens le bon qu'on a moutou. Ah, nazotia moto. Nazotia moto. Nazotia moto. Nazotia moto. Aliyope kubanda kutia moto kuna. Moto na nzambe.
moto na nzambe 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 moto 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 ale moto tokei siko kanga bisaka na yo ozo kanga bisaka na yo ale kanga bisaka no tokei ale sors au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Papa, comment on a nani? Bon, on a Rigen Moba, avant na Irlande. Il y a na Facebook, il y a Rigen Moba. On fait na Irlande, na ville ni? On fait na Monaghan. Oui. Ça, Libanda, il y a capitale, il y a 2 heures à capitale, 2h30. Oui, bani pe na batu musuku na ville ofandi? Ouais, na ebe na batu. Lokola nan, oui, bani na bon. La communauté, na biso quelques personnes, bah, lokola nan. Ah, bah, pasteur, azali lo. Bino peta musubo tiaka tembe, tango mona na ba YouTube, ba oh non, ba pasteur ba yoka na Kinshasa, ponga na ebi oto benga ka lelo. Et puis lelo pe comme nzambe alingi pe mbaye no sala ka nzambe, lelo zu guérison, lelo ko no ko ebisa bato sani. Ah, oui, ça va tu vas tika tembe. Ça bazali, ça bazali. Ça fait pas mal parce que il y a la moitié de nos comme comment dire par rapport à Nazari, on aura bien de kaka. Ça va mouvement na ko sala te na kombo na zuki so sala ngo sala pompage ça peut-être bien comment on doit ça pas si makasi na le ko pepe ai dia no ça no zambi wani moto azala maladie ya motema evimba ko sala pompage te ça dit que nzambe abikisio. Est-ce que bayebi ope na ville ozawana? bayebi ngai bazali. Depuis que na poto sali mbula boni. Ngai kasali donc 2 ans mobali na nganda sali 10 ans, ak 11 ans. Ah nzambe, tu wana balingi kaka yo bonga te. Donc oti kotika kini kala mingi te hein? Kala mingi te. Nzambe. Nzambe. Nzambe alingi yo mama. Nzambe alingi yo mama Lidi. Nzambe abikisi yo. Bakoko no bandoki ba sacrifice vie na bino. Nzambe apambola bino. Amen. Lelo ngina lobali na zero va de venir mon église. Alors on a lokola mawana te. Oh. Do yebe église na biso. Ouais. Mais non kota mote. Mokile za mke. Donc, bano fa na vele lokola makote nini? Jusqu'à na point na la A6. Et pas banane. Banane na A6 kaka kote batumba ntaba na la point na kaka. Na église bien mais donc. Ah côté batumba tabawana, côté Kadhafi salaka. Voilà, juste exact wana plutôt. L'idiot moni, hein? Zamazio. C'est bien. Tu n'avais pas quitté mon bail, la rende mutu alanda kayo na YouTube nda la kisa kinga pe dokuma olanda yo. Mona kina benga, na benga. Oh, Zambe no. Voilà on compte triste la kisasa, la musique. Musala. Zamba sali déjà bien qui se scellé. Zamba pambolo maman Lidi. Zamba pambola bino, pambola couple na bino, eza couple moko béni. Puisque ceux qui miracle c'est mis na bato, c'est que Nzamba e bibino. Bo kenda liboso na kombo na Jésus Christ. Amen. Na sepeli. Na sepeli pas koto sa ndenge ni koto tika na contact. Mais dans un permanent. Bon mi abonné tout d'abord na YouTube pour vous avoir des témoignages chaque fois na ba prédication. Bon panza pe sango na Jésus Christ bato tout ba découvrir biso. Boye bisa bato miracle saleme de bino. Ba kondima à partir na bino pe ba yeba ke Nzambe azali.
Nzambe na biso azanzambe akosaka te. Bible dit que sa main n'est pas courte. L'itone za makasi pona koyoka te. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre bino na Nzambe. Lokola boza ba na Nzambe yango moni ke Nzambe liboko ne toucher bino, lelo bozwi guérison, bozwi kimia, oko tungisa ma isusu te. Bambongo bolinga bosisa na hôpital, bo soutenir musala Nzambe partout na kombo na Jésus Christ. Merci. Botika la malamu, je suis très content na bino. Ozang sate ko bengo pesa nga évolution chaque fois. Passez nga mobile na yo. Moto Nzambe otika la malamu Nzambe apambola ministère na yo. Mukolo kozwata oye na kini pe to bondeli. Moto no pe matasu makasi obana ko sa pe ba délivrance ko bikisa bato. Amen. Merci botika la malamu Nzambe apambola bino. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci mouké. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to rosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso et un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bosala mpona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana donc so moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au moment la lien final lien wana et on met mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Alléluia.
Osana na yawelele. Ding 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Ntemba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Abongwa ni pete po awangata Zambe alo